Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut Nabandeko Nyonso Ozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino Yeyo D57 de la presse. Merci ndenge boponanga, merci ndenge bondimanga na ba palin, na pesi bino mbote esika nyonso bozwami. Si awa na Kinshasa na ebike Kinshasa wifi déjà donc kitoko na ba province partout dans le monde entier. Merci Nabino ndenge bolanda ka chaîne Nabino Congo Check Check TV ya yemoko le boss ici Mutombo. J'espère que tout ça il bino toujours musala nde yango nde makambo musala nde tokondima tozala tokoma bana misala Nabino tozala vraiment baumbu Nabino poto ça il bino ka musala. Merci beaucoup na metiti mana réalisation na montage. Merci beaucoup na musala na yazo sala. Et lelo Jerry Kobetox na ye na sujet moko oyo toko kabola yango to li solo moko toko kabola yango vraiment et zo sala pasi mingi na mboka o Kinshasa et salami précisément na Kinshasa awa en tout cas eza makam oyo ya kolobela yango makasi. Pourquoi lelo na ba foyer na mabala banebele ti lelo bazobima bandoki bazobima ba porter malheur ya baboti na bango à travers l'air mususu basala nzambe oyo molimo elobeli ete me po ba pesi lo chocho na sentiment ya lo chocho nde epesi alobaki mwana wana zandoki mwana nane mtafrena yo tala kutu meti ti osala ka musala wana osala so organiser kate eza intel mwana kasino nde mtu envuta yo yango lelo to kolobela sujet oyo mais avant tolobela sujet oyo tika na pesa nanu mbote na ba invité nango bazo intervenir na émission lelo po to solo bango malamu na banana na ya Gauthier business boni. Ouais, ça va moi kala pena yo et tozali la musala ka na legi na plateau no moi kala na lobino merci de ningo kanisa kinga na ya na partager sujet oyo na bandeko bazolanda biso puis na pesi bango déjà mbote na patron ya site o na pesi mbote na oyo mikolo aza na top ya GT Kinshasa Zaire réseau ningana na ebisio t'adresse dibinga mais non c'est-à-dire que moi na moi si wana c'est bon quoi na pesi pe ba musique na déjà mbote quoi. Voilà. Merci beaucoup ya Gauthier et puis ngape na pesi merci mbote plutôt na tendresse dibinga la sirène concert na ngai wa osara musani kitoko azo revese ka makambo boye banti valeur to longolango et puis merci na Pati Kobetox c'est Afa l'artiste noir et puis merci na assistance ya Darling Love la canona boni Neftalinda ya mwana muluba kimezali santé calme. Santé qui en tout cas calme vraiment ils allaient. En tout cas na pesi batunyo sotumbo te ba olanda biso na Congo check check oya boss na biso Sibu Mutombo na sepe kokuta na bino su mukolo ya lelo. Voilà, tokemba la moko na sujet en tout cas li solo epesi pasi bandeko obozolanda na biso boza na biso elongo et sujet oyo eza na bana moko mibale babotami na famille oyo papa na bango aboti bango akabwani na mama na bango. Et bana wana tangu papa na bango akabwani na mama na bango mama atikalaka na bana et mama atikali akufi papa ke kosala vie na ye abali mwasi na ye bandeko babolingo bana mama après kokufa noko na bango moko aza policier et puis aza pena mapeka polele aza na gradité andimi ba pasi wana bokola bana kazina ye mibale ya mwasi na ya mobali o bazaki moko azaki na âge ya mobali azaki na âge ya 9 ans 10 ans ya mwasi azalaki na ba 12 ans donc ba 12 ans ba biloko moko ya bongo et bazalaka na noko na bango kaka ndenge ezalaka na kisoda na ye na kipolisier na ye avant na kapena ndeko na ya mwasi na ndako wana. Et noko na bango na bikota kotane soki pa kotelaki wapi soki peza ki ma mikudi soki peza ki nani batalisi balobi mwana bana wana mibale baza bandoki wana balobi bana na mibale wana bana na mibale baza bandoki bana kazi na ye oyo ndeko na kufa atikela et noko sans kotuna mutu apesaki message wana aye na ndaku koya ye na ndaku mbala moko avandisi banana avandisi na ndeko na mwasi
ti omoni tobokola bana yaya awa ba grand chor tala kutu yo ndenge oza awa okende kokotisa mwa papi CV na oboye na place boye na société boye bazwaka ote bana oyo surtout ya mobali mwana mwasi pe temeke yani abandai koloba bilomo boyebi ba policier ndenge moto azalataka déjà nzakomba quelle autorité afasha ayebisi mundeko na mwasi akende kotika bana na pa ya papa na bango po bazaki na adresse ya papa na bango ne esika azalaka malgré babengaka ye alingaka kosoutenir bana na ye te oyo abota akoma komona oyo abota na mwasi ya mibale ya kobala nde baza bana malamu e mwana mwasi wana ayebisaki ndeko na ye non okoki kosala boye te soki baza bandoki tokende bango na église kaka oyo balobaki wana babimise bango kindoki te ndako ngam nafutaka yango mbongo pasi ya kipolisier swati yo swati bana wana batikala ndeko mwasi azalaki na shwa te ndeko policier na kanda aye kosala nini aye kobengana bana nakangisi bango saki na bango na bilamba na bango abwaki bango libanda abwaki bango libanda bana bazalaki na place kokende te batamboli quelque commune bakutani na église moko boye wana baye na église wana bakutani na ndeko mwasi lokola baneftali boye alalaka wana ye paza oyo ser oyo asakrifia vie na ye alalaka na église nde bana na baexplike tantine wana tantine abi eza église ya mutu apermetanga mpe nalala tolala me nakoexplike lobi na lobi mpe teke bovanda awa mpo boza bana ya mutu leta mpe akoki kokanga ngai estce boyebi pa papa na bino wi toyebi pa papa na biso tala kutu basololaka na noko tala kutu nimero ya papa na biso yango oyo babengi papa na babana wana balobi na minute oyo tozoloba bana no balali jour moko na église noko na bango abengana bango papa yoki pasi alobi boya na bana na ngai naza na ndako ya Gauthier eske ozolanda voilà la sœur ya église azwi bana na mibale moko ya 10 ans moko ya 12 ans inde tina adresse au papa yebisaki bango papa tanga babenganaki na ezalaki na tongo vers ba 10h azobima sokende musala bango bakomi après pe ba 12h bakomi wana papa ayambi bana na ye atali santa bana ne aleli po bana elongesaki toujours français donc na pasi na mawa balelaki na église talaka kolala libanda bo na église papa ayambi bana na ye mwasi ya papa ayambi pe bana na esengo nyonso papa ake musala bana batikali embadi mama papa zonga na pokwa bandeko ozolanda ngai ba révoquer papa na musala na arrivé kaka na moment arrivé ya bana na ndako papa longwe musala papa zongi ndaku apesi message pa mwasi na ye par rapport ya explication bana bapesaki na sera na bapesaki adiembeli kaka wana omoni donc bandoki baye na ndako basali mamango mission na bango immédiatement omoni ke bano baza bandoki bazwi bana wana papa azalaki na shwa te papa confirme mpena ke bano baza bandoki arrivé na bango kolongwa musala na nga bazwi bana wana babwaki bango libanda ndenge tozoloba boye bana wana bazongi lisu pa ser wana na église wana na église mpe balobi moye bavandisa bana wana eza te bana wana bazotelengana e soki bokoloba na ngai nakende koluka image ya bana mibale nakopesa bino mpe bino bato bolobaki tolobetaka masolo ya lokuta bazovanda libanda mpo na makambo ya service ya renseignement ya mboka oyo naboyi kozwa bango image nanu e bazotanga kombo ya papa na bango e bana bayebisi ngai nani akolobela biso nga nasoyi na bango eske boza réellement bandoki bana balobi na nga tokende place nyonso tokende même na banganga même na bato na mama mbikudi tolingi tomona mpena ke soki toza bandoki ya solo bato na mokili papa Jéri bakatela biso nde likambo oyo soki mpe toza bandoki eske papa na biso efa benga na biso ya Gauthier likambo otala nanu nayebi te soki liloba no ekozala nini ya bana oyo baye na ndako ya papa na bango mbala moko balongoli papa na musala mwasi ya papa diembeli kaka wana intoxiqué papa ti bazobimisa mwana na ndako bana baotuna papa tokende papa azotala mwasi malheur ya bana na euti na église malheur ya bana na euti na église nga nayebi te na mboka oyo tomona mpenza ke babimisa
ngolo na nzoto muto na mboko en église ngolo pena babimisi na habito ndre quelque part na ngulu babimisa na Lyon Lyon na kata na biso na nzoto muto Lyon abimi na mboko na yebisi yo bania ou ba obima ba 7 moko boya ba et ba 12 cm tout monde on a TV zo bima tout monde ba mi selekete mais kindoki siko zo matende donc quelque part na vanda ngeri mona zo raisonner ezaka ne lo moko o nzamba okokate nzamba batuti entre guillemets selon l'église o nzamba ko longa te zaka kindoki na mboko pour tout monde ba lio ba bimi na nzoto ba ba mari de nuit ba bimi sa père motala mande fuboy ba bia mari de nuit abimi mais kindoki église kokate ba sala nzamba ko bimisa kindoki te so ko mama kindoki ba suki ba ko mobenga na ka bato mais bato ba za na ba mpese ba za na bangolo ba za na ba gorodo ba za na ba lion ba mbasu ba zo bimisango mais kindoki zo matende ngini eza ba aventure malheur ya bana wana euti na balanga na église ba tuté l'église eza nango corps de Christ et euti na ba soi disant ba saïl na nzambe o bazo kokate kolonga kindoki o ba po bana balobi ba kena so place no sto kende to mona kindoki na biso tala siko mutenga kene ti panganga bana bandimi siko vina bango e koma nango sacrifier po banganga pe basala ba makamu na bango ba brakata na bango na ndenge mususu ba tiaba eloko ni na kata nzoto bana wana pour les gens comme makambo kindoki comme makambo to bengani mais soko mi azaki na ngolo na kato mona ngolo abimi siko kindoki yango eleki nguya ya nzambe nga no kokate ti lelo je me demande kindoki nzamba suki tonini c'est que biso basai na nzambe quelque part to komi ko suki sana biso nguya ya nzambe. Voilà, ya gote pema na mwa muke na solution concert na ngaza ye pe tanke mopandi sango sujet otozo lobela yo etanke mopandi sango po mopandi sango pe oki ko éduquer bato bazotala biso koki ko informer bato yo ko édifier surtout bano bazolela bakena biso tipa nganga vraiment po tozana besoin tozvanda pembeni ya moboti na biso tala noko ndenga bengani biso. En tout cas pour nangai muto azana no na problème makasi o aza base ya makambo nyonso eza papa na bango. Pour papa déjà alakisa ki sens ya que responsabilité n'est dès le début. Maman kufi otiki bana sans même ko s'inquiéter ba soki bana baliaka nini bana balataka nini bango pe kuna ko to bazalaki ba non charge l'équipe papa azame akipara bana te. Nde place so atindi mo $20 il faut 2 mois 3 mois les. Donc papa na nazaki na no irresponsable. Nde place ba o wana batika li pepesi bango courage ya ko bimisa bana bandoki. Pour ceux qui moi na olia bien te. Akoma na li ba gens ali bumo bo soka ali aluka ali ale ki sa ba ma musala ma propreté. Moi na soka olia bien te ola ta bien te. Bana ba ressemble ba forme ba enfant de la rue. Et comme aka ke bana ba bandoki. Donc so te pe bien bana ba koza ba genre wana ba forme wana yango wana mbala mo ba bimiseli bana wana kindoki papa pe ozui chance ya kokuta na suna bana no bana ndaku na yo comment ki ko sundola bana na yo na facilité bongo po omoni o esama eza coïncidence bana ata so ba koma na ndaku wana te so ba baba sala kindoki na bongo partir musika papa bango longa musala ngalonga musala donc ezate que tant ba koma na ndaku ndemba moko kindoki wana ba ko sala ngomba longo papa musala non eza que tant eza coïncidence et senga ki krake na tamba na ba comment ne papa bango longa musala et puis papa na bango si réellement que ngaka ngaba na kindoki fallait ma bonna ba prière et ma bonna ba prière te ponani azu alandi au moins sina lobby pour moi sindeke zana mutema mabia mo na no bana mbanda po basi mingi badana mutema ya bana ya mibalite mais na tongo na 10h ya mbaye bango bien na ba 17h bongo papa basi bazana ndenge na bango yambaki bango po mobali amona ke alingi bana wana soki pe yambaki bango pa lingaki bango na ndenga solo ye kaka nde fala bisa idée que bana mobali nanga baza bana nanga to mema bango na église ba ke sambela bango balongola bango kindoki papa gotia tolo ba ngolo ezobima ba lion ezobima ebo kindoki po bima nzoto mo solution pe zakaka ya kobengana bango to en tout cas kobengana bana na eza solution te kobengana bana na eza sens ya irresponsabilité eza na kati ya papa na ya mama wana. Donc ba moni ke ba kokozwa bana wana en charge te ba ko boko la bana wana te et là nezolo ba et l'accepter que eza prétexte mo bazwaki po ba bimisa bana na libanda ndako. Voilà, merci beaucoup Neftali. Tozo évoluer moi muke bandeko bo Holanda biso eza pasi bana bazolela babi bakene pa ba mama chibola ba mama zebola to ba nganga nzambe
to banani bango balingi bamona pena ke awa place oyo bakangi biso kindoki soki kaka ndenge ndoko na bango alobaki na ndenge musala papa elongwe eza faux débat mais bana bazana besoin bazonga na makolo papa na bango ya Gauthier j'espère que aucune intervention ya concert nanga Neftali abi yo lobi malheur euti na église mais Neftali alobi malheur euti et pas ya papa na bango dès le début ta maman kufaki ta maman kufi ba biso ba gérer kutu papa va kufa 2 mois 3 mois lobi que gérer yo ne li conduire famille voilà ta charge et bon ce ko bana na yo moko nalobi nayebi ke mitune eza ya yo biyano eza yanga na mboko to elo soka bakangi mona mutambongo ndoki bakanga bana batambongo ndoki te na kino tala misa moko boye bana mona ya oncle na bango wana bon yafa na pa oncle naye bana mama na kizengi mob na tanga mina soyi mais nayebi soki batutu ndenge ba choyer mwana wana boka ka peri na sana la ce qu'on avait na mitune ngabe mwana soka zalaki mwana mobola ninga otanga basoyi oyo baye bapangusi mona ba memi ba osane ba je nga déjà ndoki elungwa kuna kindoki na yo wana omba mais lokwa zaki ne mwana mutambongo nanya kobenga ndoki lokola papa ne akabila ka famille asunga famille nanya kobenga mwana na ndoki na ebisio pauvreté to lutter contre la pauvreté mon frère omegande to ba mibundela to kontisela ngo penza esprit biso tuna ba vito bonga il est vrai que trop bonga na ba étage oya koleko na moya oza mais mutu to za na moi minimum na vie na ye mais bino be mibali yango sko no kitate bana wana malheur na bango musu ya linini pauvreté moni bavandi na place mo pauvreté zali na place mo passe zali lokola bazolata bien te neka Neftali ali ba ko bazoli ya bien te mal nourri instruction ku teza na ngote bana bavanda kana ba malheur to mutawa vanda na malheur obi ke mona soza na nzala ko vanda kwa mo boye so tali mona no mona makanise ke musika passe bango mibale ali pauvreté na malheur ko eli bana et puis papa wana kana Neftali alobi papa na za irresponsable to que n'est pas été zonga ti balongoli musala poni alobi te raison ni balongoli yo si pena tata la komeka là ni soki pe déjà tel que lo bien olongo musala te il y a des raisons où elongoli tata na musala do bana na bakoyi kaka na coïncidence malheureuse ndenge balobaka na vie peut-être papa déjà la kata musala ça déjà ba dossier sale et so tomaki mukolo wana basi balandele makamna et tombeka mukolo bana na bakomi nde babengani bana mona kindoki te mon frère. Voilà, merci beaucoup. To komo kena suka meti responsabilité à papa nde komi bana wana. Voilà, to komo kena suka meti. To pe sa apli lo basuka en tout cas si je eza pasi bana ba rokine na libanda jusque wapi. Tala ba shege nde ba komi lelo ebele. Surtout il y a 12 ans wana bota na mwana 12 ans ka ninga uti na ndako bongo ba zoyele msusu na batu mabe. En tout cas eza pasi Neftali moi conseil na yo par rapport à sujet où étant que mon pandi sango ils ont ça la passe et puis mukeba mbote na ona bato na surtout pour okabana déjà en tout cas nani moi conseil na ngezali mama wana azala amitsa na place ya kibo mama azana mutema munene ya koyamba bana wana et puis kolukila bango délivrance si réellement bana baza bandoki et puis papa azwa responsabilité na maboko aza mobali azuka papa azobanga te ke bana baza bandoki papa eza sens ya irresponsabilité nde mutu ezosala ebongo po aboyaki bana na dès le début tant papa maman na bango déjà akufi déjà papa relation na bana déjà ekufaki nzela mona nde maman na bango akufaki donc papa azwa charge na ye po bana baza charge na ye a récupérer bana na ye alukila bango délivrance si réellement bana na baza bandoki ndenge bango bazoloba bo bana poko pesa bango conseil nini babenga papa bana baza donc bazwa bato bako accompagner bango poso baké bango moko papa okiko benga na bango usoto ko sa bana mabe poko beta oui baké na bon na l'état bazalaka na besoin mbongo na eloko liboso wana mutu nyonso to ayebi bakiko zwa bato mutema malamu même matin église baza wana bazui pasteur wana accompagner bango tie papa wana so baza na besoin ya délivrance basoli na pasteur wana a délivrer bango pasteur azo bimisalien bongo bimisekindo kinda obanga nango banga nango te en tout cas mbote nanga na Lotisia à partir ya Paris maman Lotisia na pesi bambote belé na pesi sous persévérance solo là ma solo na pesi mbote belé na pesi batunyo surtout toza na bango lelo awa o bazota la biso même na sima caméra même papa Kobetox ndoza na papa Gauthier en tout cas na sepe minkoza na bino sumkolo ya lelo. Merci beaucoup, ya Gauthier. Pesa mot de la fin na yo et puis moi conseil moi. Un mot de la fin ali ezaki église sola ki sabokasi ya Nzambe. Église sola ki saki Nzamba zali notre Dieu est esprit.
bato baservaka ye badorake en esprit et en vérité tala tosololaka na bato baloge bato bani vie moi zobsanga pe tomoni sorcellerie eza penza eloko ya suka na monde ya mystique eza pene loko te kinduki yango monaka mutu na monde ya mystique sorcia sakana na ete asakana ne na chrétien po chrétien bibanga banga tamuna mpuko muna pesa non sorcellerie eza eloko te na monde mystique donc conseil bosali basali na nzambe so bokangi mona na kindoki bolakisa kinzamba aza esprit koleka esprit wana akobenga na esprit wana bakodélivrer mwana wana donc conseil makasi po déjà lokola mama na deuxième femme ya papa na sa kotili kam bana ba tsasu makolo kuna te so ba ke kuna bana na kuba kokufa ndio kufa po déjà manza dia na kana ke mumbana longo na musala po na bana o maltraiter bana na ninga liwa lokola bazu chance na mabuko ya sœur wana conseil to ko pesa ozongela sœur wana aba convaincre ka pasteur wana bana va na église ba sambela pona bango jusqu'à ce que bana na bazwa délivrance ozomona déjà malheur kuna mama kufa noko abengani moi si noko papa moi si papa na papa ba bengani siko refuge bana yaka église omoni bambote na yo na banani bambote nange zaka na bino banso ba ebo bosepelaka kolanda biso na pesi bino bambote na pesi mbote na Adrisha motometre Beba Zibeba na pesi mbote na Kulutu na pesi mbote na Merlin Ngola Merlin depuis les États-Unis, merci pour notre soutien. Nasha Mavambuski coiffure maquillage na pesi mbote na petite sœur Makasi la main d'or la merveilleuse na salon na ela patrona na pesi mbote na Paris ningo zo bunda ka ko fungula ba salon belé na pesi mbote na Mia Mat et puis na pesi mbote po oyambinga na plateau na yo omoni na fungula maeli na kolisa ka boule. Vraiment merci mbala sima ko hésiter te ko benga nga na oya na ngai. Voilà, merci beaucoup ya Gauthier. Voilà un conseil na ngana pesa bande ko bolandi biso na sujet oyo vraiment eza pasi bokoma commenter vraiment botinela biso pe likanisi o to ko sani na bana na j'ai dit bien ceux qui besoin a besoin na lukela bino bana na lukela bino bango comme ça bon mona bango sauf ka ki to zo banga moi makambo comme okende mabe donc passer moi be ya banga na kindoki te ya benga na na kindoki a délivrer bato bana kindoki bakoma na adresse batine pa na yo to mema bana na place na base de délivrance na bango. Voilà. To suki awa pona mukolo lelo na pesi mbote na Azmak la canadienne ayaya na pesi mbote na venanga de mavumisa na pesi mbote na sefa mokonzi karo matumona de Monaco na pesi bambote belé na pesi mbote na Bella Dinganga depuis Londres et puis leki na nzela singa mbinza Mireille Mayamba Sita Gaillard na pesi bambote ebele to tikala toujours branché na chaîne Nabino Congo Check TV. Merci beaucoup na boss Bumuto Monenge opona Jerry Kobetox na sala musala na chaîne. Merci beaucoup na réalisation Metitima na montage. Tokutana soki nzambe azongi te tokutana mikoleko ya po tokosala bino toujours musala. Bye. Congo Check TV. Merci beaucoup. Congo Check TV. Merci beaucoup.